basali na nzambe bo tenir nga beaucoup plus rigueur te. Yes. Nazo critiquer batuté. Mais tolingi église et comprendre to sambelaka nani. Bana nzambe tangu to fungoli porte ya liboso alaxe kinga ba église. Et puis ba église ebele tongama na modèle ya Satan. Ah na Kinshasa. Awa moni ba église yesu aka na sorte ya pyramide. Na limité ko ba na première étude. Papa même na monga fula na ngaliema. Ebele ba pasteur bazali sa diable mtazo diriger bango. Na Kinshasa. Oh papa, nazolo ba ngana zala Kinshasa. Ngana zala Congo. Nazolo ba Kinshasa te nazolo ba Congo. OK. Ebele ba pasteur ba boaki Bible. Balingi ba faire bana nzambe ki bango. Or, ce que to tomboli kaka kombo Yesu, to pesi Yesu esika na ye, tout fini. Omonaka bandeko na biso ya kato na pyramide na bango na suka ezalaka na croix. Na croix, voilà. Ezalaka na tina. Batiaki loko wana. Eza ba pointier. Tout eya kosuka na coin wana. Voilà. Pour na ba contact beaucoup spirituel. Ba dessin pamba na kati église. Ba signe ba pyramide. Papa église comment lokola kaya dessin. Pourquoi toutes ces choses dans cette église? Oh mon pasteur dans l'église a la photo na yi. Quoi sert photo non tire la moni. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Alpha. Bonjour, évangéliste international Ekoutou. TV Moko Batebele, na pesi bana nyonso ya monde dans l'église. Le monde dans l'église, Mbote mingi, bato balandaka prière d'attaque. Zamba sala na bino, tozo take ane oyo. Amen. Mweto tikele su kimiate, na pesi libota mobimba ya œuvre de la croix de Jésus. Yes. Mbote mingi, sans oublier banananga biologique et ce que bananga spirituel. Que Dieu vous bénisse. Nazan de Seromingi ko yambo na plateau o ezali 8e numéro. 8e numéro na biso avant que banda numéro na téléphone. Numéro nanga ya téléphone ezali plus 243 89 140 68 24 plus 243 89 140 68 24 Pasteur Alpha Polo. Eza numéro ya WhatsApp. Eza WhatsApp nangai. Boni libota santé makambo nyonso ko. Non ba bagé ba séjour na Kinshasa tozano na yo. Ba zolo bakaka nzamba pambola yo. Vraiment toujours le samba mama ezali nzamba pambola yo, nzamba kanisela yo. Je reçois cela de tout mon cœur. Ba cadeau na opozo tinde zo kende ndenge bana bazo sunga nazo betaka CT. Na bato bazolinga basunga évangéliste Kuchu na achat parcelle. Tozaka na posa acheter. Na lobi koza na lupango. Nazomona mutu moza na lupango eza vide. Eza na gombe. Eza kaka ya vide. Eza na monga fula. Eza kaka vide. Eza na ipen. Eza kaka vide. Eza na ngalema. Eza kaka vide. Po ezali évangéliste Kuchu aza na mission internationale. Faut abattre ba église Congo mobimba, Kinshasa mobimba. Tous les 4 coins pays oyo ya Congo, ozana lupango, kabela papoyo. Amen. Pesaye. So kache église, problème ozanango, nzamba opeso solution. Que Dieu vous bénisse, je reçois cela de tout mon cœur. 8e numéro Pasteur Alpha. Vraiment. Et je vous ai laissé le temps de s'exprimer devant le peuple de Dieu. Voilà. À vous la parole. Tango to silisina batuana
naye kopesa grand maître mutu oyo atindaki nga. Alors tant on a payé mutu autorizona ilo. On a autorizona ila bwemba. Voilà. Alors tant on a zui na payé ndé na moni azui 4 fongola, 4 clés. OK. To teleminga na ye to bimi na porte, to koti na couloir, il avait 4 portes. Bana nzambe tango to fongoli porte ya liboso alakisaki nga ba église. Yango nazo ba papa basali na nzambe. Bo tenir nga beaucoup plus rigueur te. Yes. Nazo critiquer batuté. Mais to lingi église et comprendre to sambelaka nani. C'est ça. Et puis to bengami pona nini. C'est ça les problèmes. To bengani ka poto tia batu maboko na mutute. To bengani ka te poto bimisa batu biloko. Mais to bengi pona kolakisa batu qui est Jésus Christ. Amen. Le miracle ezaka ka cadeau o nzamba pesi biso. Amen. Yangona ce n'est pas les bases ya église. Mais église base nango ezali loba. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. Et la parole qui était Dieu. Ozomona. Ba miracle ozomona ezaka kana kati ya parole. Yango soki tozote ya bana nzambe liloba. Bazo comprendre liloba. Yo kati be église ebelo to ko tangata ba kombote mo to ba yebi liloba te. Ba yebi. Est-ce que batu na bango ba tshaka bango maboko bazo ko ya te bazo bika te? Bazo bika. So mona na izila mutakwe. Mais bazo bika te. Baza kaka. Papa, to tika ko sala. Oyebi église yango tozo sala contradiction ba parole. Donc moko soka bimi amoni akei likolo amoni batu nyonso baza pamba. Yango moni ezo sala force na biso te. Et puis ba église ebele tongama na modèle ya Satan. Ah na Kinshasa. Awa amoni ba église yeso yaka na sorte ya pyramide. Na limité ko bana première étude lycée. Papa, même na monga fula na ngaliema ezali. Mais pourquoi comme une sorte de pyramide? C'est que ni ça na pyramide. Eza ba consigne, eza ba ordre. O ba pesa bango kuna. Voilà. Omonaka bandeko na biso ya kato na pyramide na bango na suka ezalaka na croix. Na croix, voilà. Ezalaka na tina. Batiaki loko wana. Eza ba pointier. Tout eya ko suka na coin wana. Voilà. Pour na ba contact beaucoup spirituel. Il y a un monde satanique. Voilà. Yango l'église bela lobi, omoni l'église belé ozomona na mokili, c'est moi qui le dirige. Ngande na dirige akango. Et belé ba pasteur bazala sa diable mtazo diriger bango. Na Kinshasa. Oh papa, nazolo ba ngana zala Kinshasa te. Naebi. Ngana zala Congo. Nazolo ba Kinshasa te, nazolo ba Congo. OK. Et belé ba pasteur ba boaki Bible. Balingi ba faire bana nzambe ki bango. Or, ce que tu tomboli kaka kombo a Yesu, tu pesi Yesu esika na ye, tout fini. Or, diable a beaucoup peur ya baoyo basale la kanzambe na crainte. Na crainte. Nzamba zo banga, diable zo banga bango makasi. Lelo église comment ba dessin pamba pamba na kati église. Ba signe ba pyramide. Papa, église comment lokola kaya dessin. Pourquoi toutes ces choses dans cette église? Oh mon pasteur dans l'église a tia la photo na ye. Quoi sert photo no tire la moni? Bon pour eux qui na monde pourquoi ba tia ba photo ba passer tia photo dans l'église? Eza ordre. Ordre zikuna. Eza ordre. O moni maman mo mikola comme ko biser photo a Yesu. Voilà, tout cas eloko ngo pe ba so ba ko tia la biso photo ya maman wana za ko baiser photo a Yesu. Sœur Gerda Azanani maman Jésus I love you. Omoni na vie soki oyeba ki nzambe ya solo tikala na nzambe ya solo. Ko bouger te pona ko lokalo faux. Maman no bien délivré. Na lobi yoka ndenge na lobi yoloka nga ndenge na lobi. Soko oyeba ki nzambe na solo. Même ozomona makambo ezo simba te tikala kaka wana. Tikala kaka na pasi wana. Iye moko nzamba tombolaka. Se maman là baza ba maman ba sambela ke belé na mangengenge. Ba sambela penza. Mais tant mon pépé a abandonné mon élévation. Alukiti. Aluki. Aluki ni. Aluki ordre.
Ah, donc, il n'y a pas l'outil ordre. Mais on est à ordre. La médit, tu as photo à maman, donc il y a parce que tout ça, un ancien magicien. Et ça ordre, papa. Donc, il y a que Nene Oluka Obabi, elle a beaucoup d'argent. Non, maman, Azalaki n'a nous beaucoup mouta passe. Donc, Azalaki n'a nous beaucoup mouta passe. Aouti n'a passe ya kosaka. La médit, tu as une photo à maman. Azalaki ko vanda. Maman va au taille. Azalaki ko vanda. Azalaki mwana chango. Azalaki beaucoup mouta passe. Azalaki moutou ya passe ya kosaka na te. Maman Oanazo Maman a guerre. Oui, maman guerre d'auti na vie à passe. Abot azalaki na mobali mo boye. Faut ça la soda. Ako yeba. Mobali na ye baboyana. Ya soda na chaka bazemi. Abot ça bala ga epete. Azalaka wana ko sambela do ye mangenge ngeza ngene ti place na ye. Mais lelo ebomi eze sengo. Ko luka lokumu. Ake baiser, a comme on peut ça acteur à film base. Oui, ça ko ordre ba pesi faut ça la bongo. Kola tse bilamba betoile Égypte. Ya Israël. A comme on la bilamba drapeau. Même yemo kwa coutrement no ba kola ba ni. Mais azana na mukiliti. Aza dans le monde. Azana muta passer temps na ko lukanza mais mangenge. Mais papa, oyebi tango muto komi ko vivre élévation. O komi ko mona neti batu mokili nyose komi na se papa na ebisa yo omoni mbongo papa nzamba ko peso mbongo évangéliste soki oyebi ko supporter mbongo na te okita na mokili mbongo za na puissance moko tala proverbe 30 elobi la grâce est trompeuse et ça proverbe 30 hein c'est proverbe 31 comme ça elobi la grâce est trompeuse beauté vaine. Tala mutu musozo mona ngolu azako ko mama garda bazaki bato bazo vivre kolia na passe makamutu na passe. Lelo komi na ba hammer. O mona te. Lelo azo bisa mutu moko na landelo ko kololo libumu. Yo mosali lo libumu. Do akomi ko swana na ba tiktokers. Wapi bonzambe na ye. Attaque. Un ancien magicien a dévoilé te bonyo kama ngai nazo kama bato dévoilé maman obino bolinga omona mouvement te boale bomemani ngai nazo kama bato mingi balandaka ba mama na pona passe eloko batiaka liboso eza mbongo bakomi bango basombaka bato na mbongo neti mama guerre dazo somba milimo bato na mbongo azo somba ba vie na bango na mbongo donc mbongo nde zo boma bato nzala pe zo boma bato pasi pe zo boma bato donc nyonso ezali en général nzala ezoboma bato surtout ba mama bolukaka nini bino ba tala omoni ekamusanga na mona kamona na ba soda ba diminuer valeur na bango pa muta bon ba komo ko telemelaka ye donc même na mboka na biso bato nyuso ba pesa nature ya vie na bango te omoni ngai mama guerre da ndenga zali wana ser guerre da ko banda ko tembola tazo boka ba million na moni lokola nzete leki nzete zongi osomona eloko zo boma ye mu pepo wana ke ko zona ya omoni Israël zo boma bato Israël zo boma bato visa Israël bomi bato na ba nouveau baptême ndezo boma bato o ba rabe ba opesa ba mikolo na ake un pasteur ake rabe ake baptiser lisusu d'accord tout nos questions moi ils ont un pasteur moi bazai ma casse de délivrance dans limité depuis que ndai Israël tout moi ba fait ba moto ne kita o ba tirbo aye koteka bamai wana na ba $100 tala mayo babatiza Yesu sekina nango Israël etikala nango la fleuve fleuve Congo Israël ezaka lokola ma njili eloko moko ezaka na mai wana bayaka nango te oya moni mayo eza nguya aya nango ko prouver na koya donc mai wana Israël donc papa ezalaka lisusu na nguya te eza ne loko te Yesu se babatiza mai wana ekulaki omoni Yesu ayebaki fwe bateme basala ko na mayo elekaka po eloko moko ekotikala te trace ekotikala te na mayo ekangami trace ne ekotikala na kati sikoyo papa eloko nini ekotinanga na kesala bateme na mayo wana bon mayo babatiza kinga na mayo wana Israël différence nini donc comme ko so ba double baptême ah poids ordre c'est que le père spirituel na ya pesa ki eza baptême te o ba ke batisa e kuna pa ba rabbin nde wana pesa ordre na yebaka église moko awa mo continue bango akeka Israël aye ba église moko ya molimo akei pumba longoli kombo ya Yesu mba moko mo continue bango miso kufaki tipa ye kokufa
Batu nyonso bafinga Jésus Christ ba okufa. Oui. Même na ba Congo. Na ba église moko boy mutu mo ganga ngai Yesu te pa utokufa. Ba mibale ba Congo ba utokufa. Ba grand terre ba ndima Yesu te ba utokufa. Siko yo mutu tikeli na kati église wana. C'est ça. Mutu apekisi yo Yesu sa kufi. Alobi Yesu Christ anzambe ta kufi. Siko yo otikeli kuno za nani ebembe. Zela gali wana yo. C'est ça, on dit, papa, tant que l'accent bien, mon église, c'est moi. Ngane nazo gouverner l'église. Ngainde mukolo ya église. Abi yo moni be église ebele o ezali anga. Yango batonga ngona marque nanga. OK. Voilà, revenons maintenant. Yango batonga yango na marque nanga. Ako yebisa yo ke faut tonga temple na yo boye. Faut voir cher na yo faut tchango na boye. Ako za msu escalier. Bon wana za loka ba modèle eza ba modèle ka mutu alinga sala na ye. Mais au monango kaka ke eza différent o bana ba mataka na lie wana te. Mais comment on a ba interdit belé. Au moni pasteur komika na ba interdit belé. So moni pasteur na bino azagile na ba interdit. Comment na ba interdit. Ebele na kati église na ba limite ebele aza suna bonzambe te omoni pa nanga même chambre nanga ba na église nanga so batali ba webso ngai na lobaka église na ngai même na chambre bandimi nanga bakotaka mais quand même il faut pas oser la secret non te papa secret ce n'est pas dit que secret pas tout le monde a mon non papa non c'est là papa c'est là c'est là non oui te to loba pona respect voilà la cadre c'est là moi non na za mo anote bongo boti na ndako pasa mwana oti ka ba unti boka ba kokote saka place ba uti obota mati passer alpha yebisa ye kaka ordre ya ndako wana ezalaka ndenge nini OK papa respect tala omoni ko bomba eloko ezaka respecter mutu po faltar yo respect même na salon au faltar yo respect ezaka ba ezali état d'esprit ezali éducation o moni pona ngai ezali lolenge nanga ngai mwana ko ye na ibse akezo ngelo na chambre nanga c'est tout à fait po nazana ngane loko kuna te nzungu ezate kende ko zwa ngai na ndaku na ngai na bandimi baye porte monnaie nanga na tika ngo na salon na bomba mbongo te papa okotinda miyibe belé ngambongo nanga munyoso azomona ngeza mbonga papa soki na opeso na peso soki pe na boye za ngati amen ko bomba bomba loko otina miyibi bayiba yo prophète so bombi nga pe na oyiba yo panda kazo lakisanga banda kuona ayeko memanga na ndako ya mibale nda memanga na monde à réseau papa omoni monde à réseau nde ko boma bato et monde à réseau pe yango tozo yeba na mokili mobimba soko sali réseau na ndenga mabe eko boma yo et soko po sali réseau na ndenga malamu eko batela yo bato ebele pe bakufika na nzela réseau oyebi réseau ebandi lelo te o réseau ezaka loboko ya satana eza contrôle ya monde eloko batinda réseau na monde eza po bato bayeba lisusu nzambe malamu te oyebi réseau bombi bato réseau koti bato na banzela mabe lelo bato ba compte rendre ba petit musu ba komo manke ba mikoloka ba respect na réseau ezani bato kala babanda déjà kala ko enregistrer na monde satanique na nzela yao voilà po toaki na ba réseau te toaki na yao toaki na yao internet c'est banay mais ba boîte email toaki na yao avant ba haute email ya ba gmail ya après ba ko salela biso Google awo Google eya ba ko fungula biso www.com. Or Facebook c'est la représentation d'une personne. Et ça chiffre F. Et ça 4e lettre alphabet 6e lettre. C'est le chiffre de création. Oui. Mon fils créé dans 6e jour. Oui. Alors, balobi mbatu po ba comprendre nzambe te. Ozomona mudimaza na kati ya Bible, na kati ya église. Azolanda mateya me azosolola na muto azali banda. Mundimeza na kati ya église. Azana contact na muto azali banda. Oui. Azo kokate. Tuna bana balandaka prière
Moutaza la Bible na kati ya téléphone. Attends pendant combien de heures? Attends, na circonstance soit église. Ozomona muto atangi Bible était mais aza tout à l'heure, tout le temps na Facebook. Na ba vidéo zo de la page Facebook. Satan zo luka koma akoko kabula ba faye. Ndenge nini akoko kabula intimité ya mwana na papa na ye. O mona moi c'est na téléphone mobile outil musala moi c'est quand téléphone. Mobile peka na téléphone. Kozere zate. Kozere zate. Yango moni ba foyer lelo bo a dialogue ezalakati. Dialogue ezate pour ba problème ezali. Alors comment batu bakotaka na monde Facebook? Ceux qui ont la lettre F, tu as la lettre V. Ils ont 40e lettre alphabet, ils ont 26e lettre. Tu as la www.com. Comme qui? C'est une question. Ceux qui ont eu 23, 23, 23. 2 fois 3 combien? 6. 2 fois 3 combien? 6. 2 fois 3 combien? 6. Et ils ont 666.com. Ezalaka 600 moni ndenge batiaka www ezalaka 666.com yango tango funguli Google na yo eloka liboso fatu na yo identité na yo complet non poste nom prénom date de naissance sexe azui au complet ba fait enregistrer yo ce qu'on a tout naka tango fungula ki Facebook évangile ce premier jour ba mi o ba ndako solano ba utaki wapi namonika ba demande bandako ya ce qu'on va demander à bato no yebaki bango kasi balobaki soyez les bienvenus dans notre vie eza ba mi oyo oui bato bele ba contredire parce que bato bele baza vraiment mi ba 25 intellectualisme et bele je crois que wa ko contredire mais tala muto azaki na monde wa oya ko contredire nga abenga nga na numéro na ngai to na expliquer bato oyo ba benga ki o ba komela ki na Facebook mukolo biso amona bango wapi Baïba na wapi. Taka banda ko solo na bango, baza ko solo par rapport à quoi? Ami atindi lo demande mala moko bande solo ni ndese boyebana. Boyebana quoi? C'est ça. Tala. Omoni Satan aza multi-système. Yes. Batu ba comprendre ka Satan te. Batu ba mona Satan ka lokola massa na bango, mais aza multi-système. Et pendant que batu ba bando tindi langa bani. Et basali comment ba kabula mona na lelo comment téléphone à moi si ils ont 700 codes. Mais femmes ont marié, elles ont un bébé, elles ont une photo mutakala. Mibali, téléphone à mobile, ba photo ils ont un code. WhatsApp ils ont un code. Surtout ma papa. Oh, ceux qui papa y nandaku, aleka kambala moko à côté. Maman pas de gars qui ont chez, oh, yebe sa côté, maman pas sa nini à côté. T'as la téléphone union sona ba papa na ba maman. Où est ton téléphone? Montre-moi. Téléphone ba solo la mobile a téléphone boy. Soka kondima. Nanda téléphone solo la kan. Nina. Moi si soka za na téléphone, talaka mutu soka na WhatsApp nanda kwa gumba maka tengami. Pona ni ko laksake naza na bisika ya mabe moyo yeba secret uzawati. Ozomona mwana pa ye akuti maman na gauche, papa na droite, mwana pa koti na ye. Papa zo bimana 1h du matin na réseau. Maman zo bimana 1h du matin. Mwana bimina 23h. Peut-être non c'est na bino mbonga classe. Elle ni bo sala dialogue à famille. Elle ni bo sala plan ya famille. Elle ni bo bonga sa famille na bino. Alobi toyaki poto contrôler mukili. Yango zo moni tout le monde, nous sommes contrôlés à partir de WhatsApp. Au moni banda premier jour, à toi effacer compte à Liboso. Au fond, compte à mi balé à Facebook. Yeba compte na wana na serveur ezali bas. Malobana nyoso ezali. Makam nyoso ezali okuma. Même aux WhatsApp au bomi, au fond li WhatsApp mususu na serveur malobo tike ezala kaka. Ozala toujours kuna. Aiko laksanga bilamba. Moi si azali premier maneke ya Satan. Papa mona bilamba batongela basi. Oui, moi mona ateke to mona bolumbu abasi nyos mbala mo. Oui. Surtout tous ces derniers temps. Papa biso to za suna procédé. Batu ba viola biso za basi.
ceux qui batie penza comme babi penda balandela makam bato ba violera biso or mutakala moi c'est epesa lokumu pas diable o pendant que moi ça zotika nzoto no bolumbu azo pesa santa na lokumu azo sala sata publicité pour moi si aza être moko faible yango mona ka mibali babimisela biso beaucoup plus pas bilamba sexy bayebi ke so babimisi mibali beaucoup plus bilamba sexy côté kama te ayeko memanga na 3e ndako ndia ko laksanga ba cri papa moni ba cri ba musicien ba betela biso boyebi yango te bazaiko tanto zokola tusuko kele ba demo bala ukidi simetera kitambo zelaye abracadabra on a tatu te ya kofi kasi po tama sur le logo kofi aloba c'est pas même comment il y a des gens baza penda na kati ya na ebisa ko frère wana tangi kombo siko ponga na ba kombo ni malamu te nani tatu Joël Yazara star. Yazara pasteur, c'est un star. Azara prophète, hein? Naoga Azara prophète. Prophète. Ah, merci. Na appelle ça prophète des nations, Chic Mote, Chic Makaya. Nzamba meme musika. Amen. Ko simbate, hein? Prophète Chic Makaya. Simbate, hein? Kolanda bangote, ona te abrakata. Non. Au moment où tu viens moi, mbio, mafuta liseke. Obi mbiote. Mbio zaki nani. Denis le cité. Oyo tangi kombo. Mais aulu kisayo. Te alukanga nini ye mo aboka mbiote. Ayebiti na mbio zani. Ay kasi botu na ite. Ame batwa. Liseke mafuta. Oh. Et moi donné azaka pe na ba cérémonie la sabakri. Oh mbio, oh unkra. Ukra. Oh nzondo. Bon, n'habite soit à Talakou. Et là qu'on a vu ça dans Nzambe, beaucoup plus ma cri et ça satanique. OK. Yango moni petit moko wa mona moko boa binsep sobi tozwa esprit na bango to boa kango pa bangulu oyoki mutu mona na sala bi identité. Ba binsa biso ba nzembo wa oyebi ba binsa biso na démon ya saba sankai. Personne ne bouge. Tout le monde pas bouger. Sankai, biso so gangi, oui Sankai. Sankai on est là. Pepe Kali. Maleso. Papa, biso so batakala. Do bon biloko ala de bandango kala. Te oh. Tangu zai kwazo masimetera kitambo zelaye. Batu ba mu bache mbala moko nyoka longa lobi futumuka. Futumuka na kikongo ezali bola muka. Donc bo c'est quoi? Bo c'est quoi? Parmi les quatre postes à Minene, c'est le poste central c'est le cimetière de Kitambo. Posant à 4 à pleine ville. Bon deuxième poste. Cimetière ya Kintsuka. Kintsuka pe c'est Kufi ndenge batonga bandako likolo. Ezali terrain moko sainte. Bakunda batu. Donc batundo bafanda ba cimetière pas buka penza batu bakunda. Papa, etali bango. Mais ma belo to moni pe l'église. Papa, bongo église qui para. Biso église to yeba to qui para te. To za kana spiritualité to landaka batu ko to landaka. O ma belo so ke zongo po na bata travers ba sala ngo travers ba sala po mi kwa ya batu ezali. Ba pousser à batu ezali. Eza ma belo za ki pona ba koko. Oh, pendant que l'on a cimetière, on ne peut pas trahir le chef coutumier. Bato ba teke la bato bisiko ba ko teke. Ba coutumier ba ebi secret cimetière. Mais oui, ba teke la bato sika ba teke raté. Un vrai coutumier a oteka cimetière. C'est l'abomination. Un vrai coutumier a oteka cimetière. Ango ba coutumier na biso beaucoup plus ba biso makambo beaucoup ko ebelete. Pour bazo que nous avons pouvoir oza bangote. Aïbi pouvoir à battre. Pas comment on sommes qui chef coutumier. Pour nous sommes dans mbongo la présidence. Beaucoup de coutumiers sont pas des coutumiers. Tala, vous avez coutumier. Ils allaient aux alana respect, aux alana botosi, ya spiritualité. Eh papa. Oui. Donc on continue.
Tant que tu na 3e ndako abakri, nde na 4e ndako, nde tant que tu côté ezaki lokola mboka. Et lokola tout un village, mais loko na remarqué ki na monaki 3 cercueils, na monaki dengouma, na monaki 4 squelettes vivants. Na 3700 démons au bazalaki wana. Nde ba yeko yipsanga balobi te. Yo, il fallait uzwa baptême awa. Nde baptême o ba yeko zwanga batiaki nga na nzungu ya makila lisusu. Kuna nasalaki 3 heures de temps. Tangu na bimi balobi nanga fungola cercueil ya bana machombe. Nde nake ko fungola cercueil mo ezalaki ya bana de 0 une année ya bana machombe na muni squelette ya mwana machombe na kati. Nde balobi fungola munoko na ye. Le temps na ye ko fungola munoko na ye na kati. Nde na ye ko mona bandana. Muni ba bandana moto rolata. Nde temps na bimisi bandana na muni kombo bakomi Zabolo d'Angola. Donc kombo na ngai on zwaki na bandai ko travailler na ngo ya Zabolo. Na zwaki yango na kati ya cercueil na mboka Sibiti. Yango moni ba kombo beaucoup plus ba musicien. Tala mise morabi bobenge sheta. Bobi sheta eza ou na ko na zwi soso moko na balon na betango dona michopo na salite na liango. Il est canier. Na bandi ko liango na zo bukuta na mutu ana mubisu papa na meliango. Après avoir comé lango nde ba yebisi ngai ndenge ezali bazungu moko balatinga na kingo ya 15 mètres et comme chaînette balobi ngumo chaque jour femme la 5 litres makila eza 5 personnes nde ba kopesa nga ordre ya rubuma 47 personnes chaque jour to sugana tant ba pesa nga ordre wana c'est pas possible ya rubuma 47 personnes pendant ça dit 47 personnes wana bongo na yebisaka bino bato basambelaka te vraiment non bato saka nzambe te baza babonisa satana luba papa nde ayo kopesa nga ordre nguma mibale alobi nguma oyo banosanza mbongo banolia biloko eza na kati ya mabuma basi tala eza na mosi musozo passer rapport na mobali kuma kaka semence nefo ezokisaka yo bobimi lelo ozoki makile tangi obimi lobi makile tangi ke bana mobali alingaka saloka rapport ozoka ayebi pourquoi zokisaka yo mama sonabi na zoki après azito pangusa makila wana tension mona mwasi tension na ba perte blanche na partout ba biloko ba semence au sel na mobali faut ba ko protéger biloko po yo tambola na aider quand même hein soko sali yango nettoyer zwango yo moko tia na sac yo ba place au kubwaka sala mona mobali no bala yo ko sala ngo te na ko proposer 500 $. Te papa bango ndenge ba ato lobia ko kende na ye aokende ngala ngi ba sala ngo te sunga ye po bika soki ta okufa na ye yo luli $5,000 yoka ko écoute la nzeta liboka kuna le uzoki après quoi problème après ba te zo kasi papier mouchoir ya peso papier mouchoir keba na muto okutani na ye na nzela pesa ko ba papier mouchoir après atika na kubwaka atika wana na kubwaka luka ye pas yango debu atia na poche na ko expliquer le comment to que nous ba superman na hotel comment to zo ba superman to ça na ngoni. Merci beaucoup Maman Colette Kalo depuis Londres. Merci à vous Marie Konga Bea Libota Nyoso Bolanda Biso Bozolanda Oeza 8e numéro toujours avec Pasteur Alpha, un ancien magicien sorcier converti, moi je le dis souvent, converti totalement en Jésus-Christ. Voilà comment la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Preuve en est que, voilà aujourd'hui, ils ont révélé Biso Makambo, tout ce qu'on a battu, ils ont fait ça, Biso pe makasi, ils ont sujet de prière, ils ont prière d'attaque, tout va le à Koussamir. Vous-même, pasteur, vous avez ce numéro, et puis tu as clôturé le 8e numéro. Je crois que vous avez horizon à Awa pour le 9e numéro. Je merci d'avoir tenu ce bazolanda biso. Le numéro d'Angezali plus 243 89 140 68 24. Plus 243 89 140 68 24. Pasteur Alpha Polo, bye bye. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien.
Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisunge na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene sala pona bano oyo mokili etiki ebwaki mais nzamba atelemi nzela orphelina oyo pona ko encadrer bana oyo yaya lisungi na yo to na ngoposa 1 euro no to na ngoposa pona mwana moko tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to na besoin lisungi na bino. Ba numéro ezana se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pour na bana que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose peut sali yango zamba pambola bino. Merci Banakin, bana monde entier. Maxi Bien-être. Soga la café logo na mêlé logo mais le logo est à ma baie. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga ma bête, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi binoate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Maxi Bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux, $35. Et belé na kati. Sobo melika moko de jour bien. Mais hémorroïdes banini tout ça. Bilialia, vanda musala banini et réparer au système ya break et réparer au pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur boningo mela boyawa bobenga pena alendele na numéro na ye pour bobenga pour bozeloko c'est important. Traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant kende obima o melango ça a 2 jours atabatie le loko moi cuire mon corps c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata izana kati et longolango alendele mikolo somme n'habité mindela ngo ba pese biloko ba udia po biloko ngo bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit ngwana ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato ba komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson. Donc toujours zala nanti na ndengana nga ndako c'est bon que Dieu